Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Vincent Karega aluki makambo na ba jeune ya SID oyo batambolaki mokolo lelo pona kotelemela maloba ya ambassadeur ya Rwanda oyo a répondaki leader na bango Martin Fayulu na édition ya lelo bokolanda ndenge nini bakangi kutu ba jeune ya SID bazali kolela kote na bango. Parlement debout Arche de Noé oyo ezalaka na commerce bazali kosepela ndenge président de la République a nommé bongo Premier ministre ya sika oyo akokumbela gouvernement sans mulunge sans kaka. Bokozoma détail na journal ya lelo. Et sengeli boyeba pe que ya championnat monene ya Afrique ya Afro Basket. Bozali ebele ya kolanda magazine na bino KNB Kinshasa na bino. Boyebi malamu ke KNB News ezali esika nini o bino bozwaka ba information ya siki ya pembe ya kitoko oyo soki information eleki nanu awa te seke nanu ekomeli bakino te pamba te oyo ezali première chaîne. Et le bakalingala e bandeliti suka information en continu KNB News ya lelo e bandi. Président ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président RDCP a sololaki na homologue na ye ya Parlement européen Charles Michel ezalaki en visioconférence basololaki ndenge nini les deux continents bakoki kozala na collaboration bilatérale pe makambo nini ya kitoko oyo sengeli kolobama na batango ya pandémie po na kopesa espoir na ba population nyonso. Voilà le reportage ya Nathan Siata. République démocratique du Congo na Union européenne bazali ko entretenir ba relation moko très excellente ya coopération bilatérale. Coopération oyo ekozala renforcer na ba différents secteurs ya vie nationale. Président de la République, président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sololaki makambo oyo nyonso par vidéoconférence na président ya conseil ya Union européenne Charles Michel. Entretien oyo et se déroulaki na deux volets. Ya liboso ezalaki multilatéral pe ya mibale bilatéral. Sur le plan multilatéral, renforcement pe redynamisation ya ba relation entre Union africaine pe Union européenne et ezalaki pe na centre ya masolo na bango pe lisusu ekozala concrétisé lors ya prochain sommet entre deux organisations continentales oyo. Sur le plan bilatéral, Charles Michel a rassuré que Union européenne et ko soutenir République démocratique du Congo na ba discussion na ye na ba institution ya Bretton Woods pe a ko s'impliquer lisusu na grand projet ya mandat ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo surtout na oyo etali gratuité ya enseignement de base lisusu likambo ya barrage hydroélectrique banzela pe ba port sans oublier ba soutien majeur na ba effort ya pacification ya partie est ya République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. Général Mbadi Mbusu Wilson azali chef d'état-major adjoint ya armée ya Uganda oyo mokonzi ya mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi ayambaki pour te babeta masolo ya kimia na est. Reportage Natasiata. Voilà. Bonjour. Good afternoon. Coopération militaire entre République démocratique du Congo na Ouganda nde ezalaki na masolo na bango na entretien oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki nango na chef d'état-major général adjoint ya armée ougandaise général Mbadi Mbasu Wilson. Officier général ya armée ougandaise akumisaki ba effort oyo ba forces armées ya République démocratique du Congo bazali ko sala pour na ko traquer ba force négative nyonso oyo ba opéraka na est ya République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a les forces négatives surtout sur la frontière entre Ouganda et le Congo. Ndenge boyebi ezali na ba force négative na frontière ya République démocratique du Congo na Ouganda pe ezali posa na biso ya ko combattre bango pe ko détruire bango pona ko zongisa kimia na frontière na biso nazokanisa ke ba forces armées ya République démocratique du Congo bazali ko sala musala kitoko. Les FARDC ils ont en train de le combattre.
chef d'état-major général adjoint ya armée ougandaise a sali visite oyo na cadre ya ba visite régulière oyo ezalaka officielle entre deux pays voisins, Kinshasa et l'équipe partout. Fin ya année scolaire 2020-2021 ezali bongo fixé le 8 septembre selon calendrier ya sika oyo ebimi pona ko réajuster ndenge kelasi ebandaki nanu te siko ebandi bolanda ba détail na reportage oyo ya Nathan Siata. La COVID-19. Ministre ya enseignement primaire, secondaire P technique et PST a dévoilé ki mokolo ya jeudi 18 février 2021 calendrier réaménagé ya année scolaire 2020-2021. Lisusu année scolaire oyo ekosila le 8 septembre 2021. Pona oyo etali test national de fin d'études primaires oyo tobengaka TENAFEP yango eko intervenir jeudi le 5 ti vendredi le 6 août oyo ezali koya. Ba épreuve hors session ya examen d'état yango eko salema le 12 juillet na dissertation. Pona ba épreuve orale ya français yango eko salema mercredi 14 ti samedi 17 juillet ya année oyo kaka tozali. Kasi pona ba épreuve ordinaire ya examen d'état yango nde eko se dérouler kobanda le 30 août ti le 2 juillet. Ministre Willy Bakonga a rappelé que l'activité nyonso oyo ezali non prévue na calendrier scolaire esengeli d'abord ezala autorisé pe à condition que perturber te nombre ya jours ouvrables oyo ezali prévu na calendrier scolaire. Pa vacances ya Pâques ezali mentionné te na kati ya calendrier oyo ezali ko prévoir 6 jours ya fériés légaux du 30 avril journée ya enseignement, le 1er mai fête du travail, le 17 mai journée à FRDC, le 30 juin fête nationale ya indépendance, puis le 1er août fête ya parents. Kinshasa et l'équipe partout. Sitine monene salami liboso ya ambassade ya Rwanda. Ba jeune ya SID parti cher ya Martin Fayulu Madidi balobi non na Vincent Karega oyo akrechaki mokonzi na bango basalaki makelele liboso ambassade ba détail na reportage oyo ya Nathan Siata. Au cours de la conférence de presse moko ezaka organisée na Kinshasa na début ya mois ya février ezalaki le 11, Martin Fayulu a akizaki que Rwanda azali ko influencer sur pouvoir na Kinshasa. Ba allégation oyo et sepelisaki Vincent Karega te oyo azali ambassadeur ya Rwanda pe ayaki kolobake. Na connaissance nangai Rwanda azali na ni protectorat ni colonie na monde entier sauf na mutu ya Martin Fayulu. Pe certains charlatans de Ngwanda Pembeko oyo bazali sima ya thèse chimérique ya balkanisation imminente na République démocratique du Congo na Rwanda ndenge diplomate rwandais oyo a réagisaki. Ba jeune ya lamuka ba sepelaki na likambo oyo te pe baki ko annoncer sitting na bango devant ambassade ya Rwanda. Lelo bayaki pona kosala sitting na bango kasi la police congolaise ayaki ko disperser bango mokolo ya lelo vendredi 19 février 2021. Ba manifestant oyo balobi bazali proche ya Martin Fayulu bayaki liboso ya ambassade ya Rwanda. Quelques manifestants oyo bazali ko protester contre attitude ya ambassadeur rwandais na ba affaire intérieure ya République démocratique du Congo. Après avoir kotumba quelques pneus liboso ya ambassade ba policier bayaki na ba jeep pe bayi ko benga na bango pe ba interpellaki quelques manifestants na kati na bango Prince Epenge. Après bayi ko renforcer sécurité devant ya ambassade circulation oyo ezalaki perturbé et yaki kozonga nango normal. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo na parlement de Arche de Noé ezalaka na commerce ba célébrer ndenge président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé premier ministre Sika oyo balobi ekozala gouvernement sans mulunge sans matata vision ya mokonzi ya mboka ekosalema kitoko bandeko oyo bazali ko célébrer déjà ndenge Congo ebongi. Reportage Naomi Pila Peggy Ilunga. Parlement debout Arche de Noé oyo ya Kasai commerce oyo ezali kokumbama na présidente na yango madame Charlotte Matiti ba célébrer qui lelo avec impact na idéologie plein pouvoir oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azui et surtout ndenge a nommé premier ministre ya choix na yepo ezalaki nungu président lobi boye premier ministre boyi
kasi sikoyo oyo nyonso akoloba ekotosama po premier ministre oyo awuti na union sacrée. Président Félix a dirigé nini mboka na Bible na maboko na pouvoir. Avant ça la likambo ça senga nzambe na pesa sagesse. Yango sagesse wana lokola sacrifice a dédié ki mboka na maboko nzambe. Yango biso tozali na sima eshekina o nzambe ozokende biso elongo na ye to boite élection kozala pourquoi parce que tozali na kati ya Congo biso tozali ba démocrate. Tolingi teke tozala na batu moko tosala 18 ans toboma mboka batu oyo utaki koto oyaki kaka na butu na oyo mbula oyo na munduki na oyo na lipeka oyo kobebisa mboka batu mais lilo banzambe ezalaka wipe amen to boyi élection te tondimi mais tosola na masola 2021 conseil nazo pesa eza boyi na lobby ngana banda ko loba banda kala union sacrée ezaki partage ya gâteau te union sacrée ne po ba congolais ba se retrouver na social na makambo nyonso lokola batie premier ministre azo ba congolais oyo batangi bazana musala te ezateke ba papa wa mikolo bo ba mpe bazana expérience azo ba congolais wana ba jeune po ezali gouvernement ya ba jeune ba bosa na pe ba mama te na kati ya makambo nyonso ba mama pe bazala wana ba travailler ba jeune bakota na musala babanda ko travailler ezate ba papa wana oza kuna olinga kotonda te yo moko wana kaka opostulaki na députation na national na provincial tina sénat et yozo kende kuna kosala ochiki mwasi na sénat yo moko ke ministre kuna na parlement ochiki mwana non olingi biloko wana te mboka eza ba congolais nyonso il faut congolais nyonso se retrouver na makambu oyo alingi kosala congolais a se retrouver ayeba kazali congolais na kati ya mboka na ye gouvernement oyo ya ezala ya batu moko na osenga ministre na pui na biso premier ministre na pui na biso ba congolais na soutien to soutenir ye en tout cas alanda ba intimidation te na yebi peke yepe akolanda ba intimidation te parce que c'est un homme correct na kotala passé na ye yango to senga bana mibali o basilisi na ba o baza ba licencié na ba campus banini baza na droit ko travailler to lingi komona ba ilongi ba papa wana te occupation na ngai yango wana kaka ndenge mokonzi ya mboka alobaki Kisalume banda atokanisaki lokola azwi plein pouvoir musala ezali kobanda pe congolais akolieta 6 fois Kinshasa eleki partout. Beltexco azali ko continuer ko servir ba congolais bolanda ba adresse sika bokosomba biloko ya kitoko pamba te Beltexco moko te na terrain esika kosomba ezali partout toza na wenza matete oye pa distributeur na biso babengi papa succès ramat oye na wenza rond-point ngaba tozali na mama babengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala epa ya magasin na biso mo Betosco ezali oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur ya Betosco oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali oye na wenze ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenze ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna komona yesele muka ezali côté na mabata ya Ndunda. En tout cas Betesco vraiment mosungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa eleki partout. Égalité sociale pour na batu nyonso ezali célébrer lelo na cadre ya journée mondiale ya justice sociale biso na KNB to meki ko réfléchir na tita yango papier oyo ezali signé Naomi Mpila. Le 19 février à chaque année, Mokilombe célèbre la Journée mondiale de la justice sociale, journée instituée dans l'Organisation internationale du travail, appuyée na ONU. Journée yango ezali ko bundela tope ko privilégier égalité à la classe sociale, surtout na RO et la mondialisation. Nanzele ya programme na yango ya travail pour tous, 4 piliers ezali retenir. Emploi pour tous, protection sociale, dialogue social, peu droit de travailleurs. Justice sociale les alliés fondée sur égalité de droits, peu possibilité pour être humain va bénéficier d'un progrès économique et social na mokili mobimba bisika na so bavandi. Thème retenu pour
terme retenu pour l'amboula OEP Mokololelo ezali que un appel à la justice sociale dans l'économie numérique alors que tozali na ère numérique main d'œuvre ya mokili mobimba ezali kozala remplacer mingi na machine dans le monde entier yango nombre ya chômeurs ezali komata seko yango tina ya Mokololelo bapesi thème oyo kasina oyo etali journée mondiale ya justice sociale en République démocratique du Congo toko profiter pour la kosenga na président Félix Tshisekedi Tshilombo à revoir situation ya classe sociale et égalité de droit de travail pour tous le gouvernement oyo ezali koya pardon bobunda pour que chaque Congolais se retrouve na musala na bango po ezali normal te que dans un pays moko ezali potentiellement riche kasi population très pauvre du monde entier. Vraiment justice sociale et sengeli kota na République démocratique du Congo pour boyebisaka biso que le peuple d'abord alors peuple il faut un changement na vie na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Est-ce que ezali normal dadi nabino pasteur nabino mosali na Nzambe babwa kakaye na miziki ya mokili bino boko sepela nango tote bolanda reportage ya Naomi Pila na Peggy Ilunga. Na Kinshasa lelo ekoma okomona na ba musique profane bazali kobwaka ba pasteur tope ba homme de Dieu. Motuna etuna maki na magazine na bino tokitaki sur terrain pona koyoka makanisi ya population congolaise pe ya basali ya Nzambe na likambo itali musique pe ba pasteur ya République démocratique du Congo. Pasteur Abimawa tamsusu jibe mpia na bimara mopanzi bata ba voisin. Ata bonjour ba repesana. Rien n'empêche que fête dans le pan à pasteur bana jibe baya to bana wera baya. Et puis les instruments au bata mokili bazo yembela yango pe pasteur ba sala ba campagne. Même studio. Même micro. Vous comprenez? De différence c'est ça parce que pasteur a osel Nzambe. Kotoyo alandi mokili na ba désir nango. Mais kaka Nzambe wana atinda mwana na ye po aya apesa salut na ba brebis égarées. Vous comprenez? Donc pour nanga soki ils ont volé dans total ça par rapport à bienfait, par rapport à la façon de vie à pasteur wana, sainteté à la kisaka et comme ko benda musicien wana peine. Ce qu'a dédicacé et zamabete. Mais sauf s'il y a des histoires cachées, c'est à Dieu lui-même. C'est normal, ils ont vraiment autorisé pour barobokai. Pour d'abord les banques ils ont remerciement. Remerciement zanine. Ils ont par rapport à bienfait au mutu saleli mutu yango moni apprécié au remerciement. Faut partir ça ba yekola ko ba bonjour, yekola ko ba peut-être ko senga excuse. Au moni baninga na re au pesi bango bonjour. Mais boye banité beaucoup tani. Na bato ba vana na Nzambe ba comprendre que libanga eza bien. Mais tellement Nzambe ye moko a tout fa ki batu nyonso tout. Alobi tout ce qui respire l'Éternel ba ko louer mutu mususu te. Il faut que Nzambe ye moko. Mais est-ce que bato bazali pa na ye ba comprendre que tous allez ensemble. To sali pe makambu. Biso pe tous na besoin ba dédicace. Nde ba créer qui idéologie yango moni ba prière na biso tout ba comment okota na kati. Merci Seigneur Jésus parce que ça 3 fois 5. Vous allez mettre des temps de circonstances. Aux Nzambe Eli abelela ko ndima ko ya na moto. Eli abimi na libanga. Aux Nzambe Moïse abela ko kaboya mai na 3 parties. Abimi na libanga. Pour pas comprendre fa ba bima. Pour à l'époque là na kanti de kanti David pa na oyemba azali mutanza na oyemba basi mama bolingo. Déjà normal ezara ba benga ngo remerciement. Donc bazo ma bete passer tout ba ko boa kai. Eza dédicace eza remerciement. Tant on a se sentir que au salelanga eloko moko ya bien nazana droit tanga kombo na yo so so batangier na kati ya disque ndesaini so beti na ba esaini ka ba passer en auto batana ba podium moko ti boya ba fikini kunati andi mi botika na bino o mondo bino be muzika mokili na muziki ya Nzambe Nzambe na likolo mo ndimo so mona ete to yo anga masolo na lo mona Nzambe te. Donc au monde Nzambe te ko pesa te ke o ba ya Nzambe o parce que Nzambe mta créer biso tout ba créateur ya Nzambe. Donc c'est-à-dire biso to na kati mokili yo koma lo la te mutu pe wa mona fota Nzambe azati. Bon attention mon frère, je peux dire des choses.
pasteur ko keluka ba boka c'est pas important ya ngona te musala na ya ngona te besoin na pasteur aza moumbu ana besoin bonheur te ana besoin servir maître na mais il y a aussi des musiciens au ba pona bangwa monaki a honorer un serviteur de Dieu. Là un serviteur de Dieu n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que ça mutu muso assemble en église à pasteur moko pona ye aleki na musique na boaki. Là le serviteur de Dieu n'a pas de problème. Mais ce n'est pas encourageant qu'un homme de Dieu a qu'un des prêts musiciens après sambo motole ya libanga, ce n'est pas utile. Donc ozomona mutu ndengwana alimbisa me bazoluka ba pété bazoluka gloire ya bango, c'est pendant que nous sommes là rien que pour la gloire de Dieu pe otomola nzambe. Lumière na ténèbre esangana kate yango tokosenga na ba pasteur ya mboka na biso ba se distingaka na bato nyonso po ndenge ye moko ozali na kati ya bonzambe okobenga bato soki ozali kosala ba mélange. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, première chaîne d'information en continu Kasina Lingala. Chaîne Ozo Pesabino Nyonso, ba émission Nyonso, Makamu Nyonso na Lingala. Nano ezalate depuis basala TV na monde entier, na Afrique, to Ozo TV, TV comme la République démocratique du Congo, et yeko koma na Kinshasa, chaîne ya liboso. Oyo ezali conseil la bino information en continu na Lingala KNB, tozali wana pona ko servir bino lelo. Na cadre émission Kindoki politique Naomi Pila Ayambi Madame Chantal Matiti présidente il y a Parlement debout Arche de Noé P Bokolanda Bongo Rose Okito Oyo Ayebi Bongo ko yamba invité ya na cadre ya émission Maboke ndenge nini le kanaki ba extrait bo landa siko pambate KNB News bilenga ngeli Ok, les tatou rock, babi tatou, ça azo cartonné, balobi chaîne wana boyo tanga nga kombo chaîne. Pour atona KNB News, hein, et pas Jimmy Mukendi, notre cordon to linga mingi. Na boyo ngo tango babi kuna ba côté wana tatou zo frapper nga mona ngo. Baleki na ande babenga benganga. Donc bon baleki ka dans l'ensemble parce que majorité bato na salle na bomba film na ba chaîne. Est-ce qu'on les cas avec beaucoup de plaisir, sans condition? Tu vas la mono sur la bien. Au moins, on va bien la bien. Ça, il y a vraiment sur la bien. En réalité, nous avons un problème artiste et comédien. Surtout dans le domaine de Moussala, soit bien à 10 heures, nous avons vraiment fort malgré nous avons un souk à Mokili. Nous avons attend. Le son est état et nous, quand nous avons un pardon. Et puis, mon tuto, il y a un plateau, tout ça, on est des scènes, moi, je sais, rock n'a pas en retard. Non, opposition, quand on est dans le bagibo, IDPS au pouvoir, opposition aux alatés. Yebisanganan, na wakati ya makaya lobike azali opposant. La muko est opposition. Nazo yebisa yobo, alobike azali opposant, yebisanga mukolo, o afia telemi. Alobike na moni peuple congolais na commune boba na courante, na commune boba na maite, na moni lipa ba diminuer. Na yebisanga mukolo somona, ye opposant sala makambwana. Ya sala kabiloko wana, tazana service à papa wana. Odomon. Ana service à papa wana, pourquoi? Parce que un vrai opposant, il faut défendre le peuple. Et là, un vrai opposant au télémi, au yoki kaka, oza quelque part, ba pesi yombongo, oye, oye, ça va congolais, le bique a violé la constitution. Non, c'est pas ça. Problème, ils allient téléma, to bête, le mabo, tout le monde, ça l'opposition. Ça fait ton opposition. Au moins, tu as un pouvoir de l'opposition. Il y a un moment où tu as un FCC. Il y a un moment où tu as un FCC. Tu as un pouvoir. Bakaza na biso batikala ki na pouvoir biso ba parlementaire debout na ba combattant to zala ki na kacha opposition contre bino moko non to bana ko sala pourquoi poto le tobo malibala wana ti yo papa obokola mwana te alingia bala est-ce que ozali na droit ya d'autres préoccupations oyo tomituni mokolo alelo na cadre ya rubrique na biso bitambola tambola na KNB bola da reportage ya benet Kongolo na miti mafuta ba papa misusu bazalaka na bizaleli ya kosundola bana pona kokima charge okomona sente mwasi asundoli zemi mwana pe ya kolime azwaka charge na ete misusu peut-être ya kenda voyage atika mwasi na bana akipaka bango te
mingi pe basalaka bongo po ayebi kaka ke aza papa soki mwana alingi abala bakoluka kaka ye pona likambo yango rédaction ya KNB tunaki na population pona koyeba soki papa oyo abokola mwana ete aza na droit ya kolia mbongo ya libala ya mwana yango. Ils sont obligés mais on lie à 100%. On lie à 100% parce que mutaboko li mwana anate. Mutu musunde mutaboko laki. On a boko laki azana raison on lie à 100%. Yeba ko reconnaître et pour eza makila na ye. Na sens wana. Ba papa conseil na ko pesa bango tina te eza na tina. Ba bazaka na droit ko boko la bana te. Era ngo bando ko profiter. Pour mutu ko mone ke un jour à bénéficier un jour mutu wana ko bimanzende yo ko se retrouver na simane. Il faut ka koboko tant yebi ke makila neza yo atoko pesa mingi te moya mukie faut ko pesa ka symbole wana e kontaka pona ngana ko lobana ko kataka na mukuse aza papa oya boti sakinga mwana oya sentaki ngai mais supporta mwana na taboko la ete mais sikoyo soki ete za lokola ye na famille na ye ba ki ngai toko sala lokola système ayeba ete ya ye ate ya bana oya ye aboti et pe côté mususu donc akozwa ngonyo sotuti papa oya bokoli mwana yende mutako ako bénéficier na nyoso bosiko pona ngai na kokoloba ke mama toza batu toza na se mokili tolobaka nyoso tu eza ya mokili tokotika nyonso tu eza ya mokili tokotika tozongiselaka bango mabe na bango makala moto likolo na bango bon na bapapa oyo basalaka makambo wana bazala bato ayebaka ke soki nasali boye un jour nano nakufi te nakofuta mabe po mwana na nga moko oyo nga naboti ye ntongo nabokole malamu te akoki komona nga mpe na nzela boye abeti nga mbata metango na oya okutana na ye na esika moko boye bapresente kasi tala mwana oyo obotisaka oyo sentaka mama moko boye me mwana oyo abetaka nga na nzela ti omoni eza mabe mpo na bapapa wana normal mpo aza papa na ye eza normal normal mpo ye moto abota ye fo alia mbongo na ye wana aza papa mobokoli te ezalaka te fo alia mpo ye nde moto aboti ye fo alia soki ye moto abotaki ete wana sava me fo alia te conseil na kopesa baboyaka te po papa na moto aboti ye fo alia mbongo eza normal te papa oboti mwana ntango oyebi mpo olia mbongo ya mwana na fo supporte badroit ya mwana osaleli mwana otangisi mwana maladi ya mwana makambo nyonso te otika mwana okenda ale mwana akola bala olia ata sanfa te papa oyo azwi mwana moke oyo pasi ya butu na moi na mwana wana na ye moto akolia mbongo ya mwana oyo ayaki atie ezemba atika akei ata 50 francs na nga aolia te mpo ata alakeli mwana eza nikos ezwa mwana te bon mpo na nga na part na nga papa oyo asundola mwana eza kozanga koyeba nga nabokoli mwana nga koli lelo nzambe asungi azwi libala aye kosenga mbo mpo alia kolia ne mpo ye moto abota eme masumu na ye moko eza droit na ye aza papa ne mpo ye so atianga zemi te donc ape yanga nalia mbongo ao ndeni ye nde moto atianga zemi te akolo mwana azaka akolo mwana mpo bachanza ya mwana te mwana azalaka na papa moko azwa na alia mpo ye nde kolo mwana bapapa boyebake comportement wana eza malamu te soki oboti mwana il faut assumer baresponsabilité na yo kasi mpo na likambo oyo ya kolia mbongo ya libala wana edepandaka na bafamille mpo bafamille mosusu soki obokola mwana te oza mpe na droit ya kolia mbongo ya libala na ye te kasi na bafamille misusu mpe bakipaka na bango te tokosenga kaka na bapapa bayeba kozwaka bacharge ya bana oyo bazobota mpo bango nde bakosalisa bino lobi. Kinshasa eleki partout. Na cadre sport Afro Basket 2021 RDC akobeta na RCA ekoinda mabe boyebi ke RDC eloko bakasi fimbu ebeta maka tina niveau ya basket. Reportage Nathan Siata. Aux alentours ya Madagascar le dimanche 21 février na 19h. Na novembre 2020 lors ya périple rwandais oyo pour la deuxième fenêtre ya ba éliminatoire ba fauve congolais bayaki ko aligner 2 victoires contre ba fauve ya Barubangi ya RCA 55 contre 51
contre Babaré à Madagascar 80 contre 63. Bayaki ko la défaite moko devant champion en titre Aigle ya Carthage na 50 contre 61. Tableau ya classement final ya groupe ezali ko indiquer que 6 points pour la Tunisie, 5 points pour la République démocratique du Congo, 4 points pour la RCA, 3 points pour la Madagascar. Pour le affichage Oyo, République démocratique du Congo azali na besoin kaka ya victoire moko pour na ko arracher ticket na ye pour la Rwanda. 20 équipes les réparties dans 5 groupes, il y a 4 bangonde bako participer na dernière fenêtre Oyo. 3 meilleures équipes, il y a chaque groupe na ici à éliminatoire Oyo bako se qualifier automatiquement pour la FIBA Afro Basket 2021. Merci na ndenge bozali ebele kolanda biso bo continue kolanda biso na ba chaîne partenaire nyonso surtout pour s'abonner ebele na KNB News tuna ndeko na yo frère na yo to fiancé na yo est-ce que asi à s'abonner na chaîne YouTube KNB News soki na s'abonner te azo raté bilengengeli makambo kitoko o ezali kolekana kuna ngala zali na plaisir ya ko présenter bino édition ya lelo ngai moko te kasi na équipe mobimba po na caméra oyo eza en face na ngai awa Hervé Zakande azali pe na caméra koto yo miti mafuta ndi akumbeli masolo mais na régie kuna papa Timothée Kayembe ndi azali na pointe assisté ngamoko na Naomi Pila et puis côté ya réalisation pe supervision Nathan Siata. Merci na rédaction mobimba ya KNB, surtout merci na bino ba téléspectateurs oyo bozali ko continuer kolanda ba édition na biso mais souci na ngezo continuer souci yo ezaka moko na mona bino sous lobby qui ça c'est légui partout oui Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino